Koloto Zambwana. Oh papa yoza monene. Sur la Radio Télévision du Solo. Titulaire de poste. Odon Mpambo. Les grands professeurs. Ah ouais. Roger Kachama. Titulaire de poste dit. Kolo Ankoro. HM Igete. Mokonzi ya mama. Boko Owaza. Mama Misebe Brissel. Pasteur Anaclé Onyebe. Christophe Digital Pédissoir. Antoinette de Canada. Et sur la tour à W. Koloto Zambwana Joachim. Motema ya mama Annie. Naboli Monaye. 200 ans de moto Peledi. Oza monene. Osangisa Koloto Zambwana. Na mama ya bien. Mama Annie. Oza monene. Papa te Koloto Zambwana. Amonaka oya yeba ya mama Annie kwa. Yoka. Olingo na te. Oza monene. Opesa Koloto Zambwana mama Annie. Pena bana ya bien. Koloto Zambwana. Sur la tour à W. Radio Télévision du Solo. Le commandant Ibu. Je suis Serlante. Ferro Mwaluba. Merem Pelagi. Odon Bambo. Les grands dépositaires célèbres. Vous êtes tous branchés sur la tour à W. Radio Télévision du Solo. Canon. Ah, jus d'orange. Zombe, Mona Yogaga. Pona DSV ya solo kwa. Oyo ezali nzela na yo. Pe esika na yo kwa. Ah, mère Nicolita Mpambo. Motema ya Odo Mpambo. Roger Kachama. Masolo ya Kurudimbadi. Koloto Zambwana. Mozadi Kalala. Igete taya kusike. Mokonzi ya bamamasa. Radio Télévision Lisolo. Number 1. Ton pays Vita Kanka. Yoga. Charlie Kachila. Joe Shungu. La princesse Pauline Gemma Shungu. Kadish Kaleka. Radio Télévision Lisolo. Number 1. Merci kuna na régie papa na biso mayamba kuna na régie na merci papa na biso mayamba kuna na régie na loyembo ya kitoko oyo siliko chela biso mpe na bandeko nyonso oyo bamesana kolanda émission ya Kulutu Zambwana Joachim. Sans plus tarder toleki kuna na kati na mboka États-Unis d'Amérique to pesa studio virtuel mpe maloba epai ya Kulutu Zambwana Joachim amemeli biso nini ya solo toleki na lombango to pesa eli susu maloba e boto Kulutu yo olekape mpoke na yo. Merci bandeko na ngai, j'espère que ndeko DSV kuna na studio ndeko Mayamba eske zali 5 sur 5 ya solo son awa papa Mayamba mpe na molonga ni nanga vraiment kuna bango kaka misapi kaka boy son impeccable voilà et boto
Merci bandeko na ndenge bozali koyoka biso 5 sur 5 kuna. Na pokwa lelo ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana na zali na bino maele kati na émission oyo ekozala ya ngai te kasi ekozala ya biso nyonso ezali kosenga participation totale ya bana ya Afrique, bana ya Congo, bana ya Kinshasa pe bana ya diaspora o bozali kolanda biso bisika nyonso. Na moni déjà ba réponse ebele ya bana ya diaspora bazali kati na Angola, Luanda bazali déjà branché. Na moni pe bandeko ebele bazali na ba Pointe Noire, na ba Zambie, na Maroc pe ba place ndenge na ndenge avant émission oyo ebanda basili ko yebisanga déjà été ba kozala connecté pe na moni bango déjà ba signalinga est-ce que ko banda air nini. Na banza toza ko banda un peu 20 minutes avant air na biso ndenge e kwa kozala ou même 1 heure de temps parce que d'habitude to ko banda ka programme on a 16h30 ya États-Unis qui est 22h30 ya mokili ya poto. Kasi sur demande ya bandeko oyo air msu oyo kende swati misala ou bien ba oyo la na retard lelo nde tozali ko bandango avant. Émission ya poko lelo yo ezali émission moko ezali kotala mingi makambo etali politique ya Congo. Politique ya Congo pona nini parce que Congo nde bisika tozali komona ete à part Nzambe batu ya mayele o basili koyeba eloko babengi kombo ya politique qui est science ya kosunga la société po ebonga bango ka nde bakoyi koya na mayele ya kosunga biso po ete ser na ngai mama na nga oza na est ya Congo azala lisusu violete babo mayele lisusu te yango wana batu nyonso tozali koyaka na ba participation na biso na mayele nyonso toyi kotia oto iko tia makere ya balaka laka pona kotia mulolo na ba oba vana na bakiti po ba changer mitema na ba budiabulo toza kotia ka makelele yango ba ope ba koyi ko na ba action ya ba activisme bazali ko yana ngo parce que selon la constitution congolaise ezali permise que mutu nyonso oya monete droit na ye bazali ko sakana na yango akoyi na ye ko dresser le front akoyi ne peja ko silika po bazali ko kosa ye bazali ko konzamisa ye ki babiloko oyo na banza na komela ki ba sénateur ebele na ba ministre mingi bazala connecté na ligne po ba ete biso nyonso tozali ba mibali zoba moko azalite pe zoba moko ako continuer ko tikara te ke mbongo na ye basaka na yango bana na ba kufa nzala ba mama ba continuer ko zangela ka mai ya kosokola kura ekata na pamba pendant que Congo c'est le premier pays na hydraulique biloko bo message na ezali très brutal ezali très méchant contre les politiciens congolais faut baye bayango ete bana bele bana bavutuki de linko baye bayo bakei ya une génération qui vient et une génération qui passe. S'il faut qu'on force génération oyo evani na kiti est passé, on va le faire. Ce qui toko mona nzela te toko créer nzela. Pourquoi? Parce que crédito momato ta o epesa melebino esili ko mona ete bosakani na yango tala o epesi bino bozali ko sakana nango bozali ko sakana mama bandi na biso nyonso bozali ko kanisa mutu nyonso azali mwana ya muke ke kokino ko balancer na ndenge olingi. Voilà pourquoi émission lelo keba programme oyo ezalaki prévu lelo elekate sinon que na préparaki yango pe penza te mais batu babenga kinga après que to salaki débat ya ndeko Diana lobby oyo ezalaki ko lobela ete ne mwanda nsemi oyo ya dibundu di Congo asili ko konzama basili ko sobomiseye na UNC qui est Union Nationale Congolaise soit parti politique oyo ekambami na ndeko oyo abengami na kombo ya Vital Kamerhe. Question munene tozali na lobby tozali ko débattre comment papa ya mayele boye comment papa oyo abengami mwana ya Congo azali mwana 100% azali 50-50 kieba makamoto ko lobela retenir mo 50-50 awa so to lobi 50-50 eliniko ba mutu azali na nationalité douteuse mais ayeko tia misapi na ye na makambo ya bana ya Congo bato ya 50-50 ba msupe to kopesa 0 sur 100. Pourquoi 0 sur 100? Parce que totalement ayebani pe kute auta wapi miso ngo ya bisote le poso yango ya bisote mais balatango ta baye na Congo toko analyser est-ce que bataboye bakoki vraiment kozala na motema ya kozala un bon patriotique na esprit ya ko batela mboka na intégrité na yango na tango aza na mwana ou bien 50-50 ou bien 0 sur 100 biloko na yango toko lobela awa. Donc tango toko lobela bana 50-50 toza ko lobela mwana azalete papa soit aza na un polonais maman soit aza congolaise bato ya 0 sur 100 bato bakozala ete totalement ayebani kutu te auta wapi makila meme ya Congo eza komona te na côté papa te na côté mama pete toko lobela bango toko lobela pe ba parlementaire o bazali ete bavani na kiti wana on suppose que bazali mpona ko défendre le peuple
menatang bavandi wana kimpaka na bango kimayele na bango kima oyo nyonso bayebisaki biso na ntango ya vote ngai tanto tiaki bango na ntango bakei nango kovanda bazopelisa kaka bango na minoko mpona bobombi sekre na mitema na bango ya koyeba verite ezali wapi mais parce que bapesi kwanga mwamba ya fufu bapesi mwa jeep bapesi mwa quelque chose na moyibi combiné ya bandako aza kotongaka a préféré na ye en tant que individu abonga na ye mais batu na balabala bana bakufa na este ba millions de bamama bazala violé bakata kata bango banzoto na bango mibali bakata kata bango bango bavandaki na bango et aucune action na part ya batata oyo bavandi na sénateur wana bavandi na badéputé na parlement nyonso na palais du peuple qui est aujourd'hui palais du diable bavandi na bango wana et il ne faut rien message na biso tika bana koyokaka yango mbula tango ebeti nanu te sombaka parapluie chaka tante na liboso ya ndako na yoke ozela mbula bana kobeta ndio komi koluka mayele ya quoi faire référence na kopesa bango ya lelo ezali kaka très simple ke boyeba ete bino te bato liboso bovandi na bakiti wana bino te bato liboso botongi bandaku bino te bato liboso botindiki bana na poto bakwenda vutuka bino te bato liboso boboni clair na misala oyo bozali kosalaka ce sont des travaux qui existent depuis toujours mais bon me poser question koyeba ete ba oyo basalaki yango bamonaki clair dans le passé où ils sont aujourd'hui un bien mal acquis ne profite à rien elingo baete eyelaki bamininga dans le passé ekoyela bino pe sinon que tanya ba mobutisme toye komona ete ezalaki pe tambo ezalaki na bato baleki kutu bino na puissance baseko bazalaki bato ya mampinga oyo ekosakana bakokata mutu visiblement bazalaki kiyeba misala ngo ezana ngo continuer mais tika boye baete référence na vie ezalaka très importante poye bakoma bamininga basalaki enini yango eyelaki bango référence na bino lelo yo toko rappeler bino yango de place oyo na koyebisi bino deja ete émission oyo ekokamba mwana ngai kasi na kosenga bato ebele bakota parce que kosenga participation mutu nyonso makambo tolobelaki lobi tomonaki ete Ntsemi Mabiala na boyoki ete Kamere asali oya ye Union nationale congolaise soit le mouvement politique ya pona kokende na ba élection qui est mabeza na ote parce que c'est ça la démocratie mutu nyonso aya kotia poa na ye aya kopesa biso mayele na ye mayele oyo kosala ete batu toyoki yo to comprendre ete ya solo okoko libérer mboka tomonaki ete au 15 jours tomoni plan ya libération plan de tactique comment papa oyo Kamere akosala musala na ye ekozalela mais tomoni ete na site na ye biloko ngo tokotia yango batu bakei kowelela kuna ko se faire engager comme si ye patron azako engager batu ke boya bojoindre ngai na Union nationale bojoindre ngai na force opposition poto koma bomoko et puis to ke ne ko bundisa pe perdre mutu evandi na place biloko na tanto analyse yango totala ki ete mayele nini yango ye Vital Kamere azali na yango experience nini ye azali na yango kibokolo nini azali na yango to nini yango asali tanga afandi kuna na Sénat sinon que ye a travaillé na PPRD ye pas alaki président ya Assemblée nationale mais na ki président ki Assemblée nationale na wana totikali ko mona pe eloko moka malonga te asali pona ko menacer ba violence na ba makamandenge na ndenge ezali ko leka kuna na est to pe na kata Kinshasa to moni curriculum na ye moko te o to ko apprécier à se dire sur quelle relation oyo toli ini nango ye akotisi na Ntsemi Mabiala soki Ntsemi mwanda Ntsemi po lelo yo ne mwanda Ntsemi tokende komona na site na ye akomi moko ya ba oyo akeiko konzama pour dire que na kojoindre tata oyo na effort na ye to moni pe ete pona ba oba si ba kei déjà na site wana na site na ye tozali komona place atie ba video oyo toko analyser toko lobela awa soki boko lingana tia yango nazana awa toko replay yango toko beta yango makamba ko détruire mutu ezalite mais tozokende point par point vérité sur vérité polele toye komona eta bandaki na ndeko Ingele ifoto ndeko Ingele ifoto makambo nyonso alobi kuna eza kofunda ete yepe auti ko joindre l'INC INC ça ne fait même pas une année et ça limpe na mwana muke na mwana OP jusque là tozali jana ba nationalité douteuse na Congo oyo jusque là doute ezali ko pesa ki faza la mwana 50 sinon tozali na bandeko oyo bakoina mope kokota toya ko prouver est-ce que
ndeko Kamere azali vraiment congolais ou bien azali na nationalité douteuse bano tozali ko benga bana 50-50. Est-ce que ça na groupe 50-50 te?